démissionner azala za pension ils de comment de ko démissionner comment on sitika ke ils ont démissionné bon na ko kumisa basana wira oh ils ont démissionné bon na kumisa bilamba we ko démissionner zalaka esiko za wana ko kendete fanda po bana bazo ya ba mona kayo ko welela ko la mbongo te eza na ngona sens te ona za massa na ko kota massa na kata mamte massa na sala compagnie na e oui massa na e ayekuta boya ne baka omoni ndenge Sankara de kuta lukila bat makam donc muke mo kota massa na ba conflit na batu oyo ya solo kana bango donc Sankara de kuta za bongo za lokola nyama o baliaka te ya solo tene tinga bena rotina mutu lo wa Sankara pe na muta sala na compagnie munene bongo afinga mutu na ofuteni Union sacrée sangisi ba parti politique tout sangana et surtout que kuna maison mais 20 tonnes aina biso to sangana bolingo ana za mabila ba mission namba jamais un jour ngana ko le mission nanga mabe na ko modirie na ko pexanzela neti wana ngaiti ngana za ba mwana ti omoni ndako afoto ndako il faut d'abord faire fondation jamais ngai na ko le faire mabe na ko tinda basale mabe na ko le la eboza mwana avande pana na za père na banti na za mwana sali ba artiste le la fierté ba mission so o ya cloud ta la biki vena biso yo vous comprenez et c'est ngana ko banda kinake na que c'est la reconstruction ba mission na ngai est-ce que comment tu peux trouver ça au moins les jaloux je tente toujours de les éviter le mensonge à la bouche c'est devenu vérité rien à foutre tout ce Dieu qui me fait avancer mon et c'est parmi ceux qui sont millionnaires à ça nous sommes des débrouillards donc bon mambo on a pas kabelo là et on a ça ba kabelo te so ba ndo kabelo mo za ipona wera donc bon on a so la kiso zuya ngona kombo ya wera son bo so le so yo manqué wera le glisser wera o ko la ça mbo na TV na peso inane ala ça mbo bon na TV na peso inane ko wele la ko la ça mbo te et ça na ngona sens te et ça na sens te s'il vous plaît et d'abord ndako oyo bazala bien pour mona ki bana libanda na bango to écoute bon na pesa exemple obi bana ba riche bazala faire pour mona ya luwa makambu libanda est-ce que bango bana ba patron penda pour luwa makambu libanda ezala faire mais bana ba débrouillard oka oh yaja kasi papi ba karangia kunat bazala matumbo litro muto Sankara de Kuta et Sankara de Kuta sala schéma na ye a sala école de Sankara pesi batu misala oui félicitations. Mais nata oyo ezata ko luba makambo ko luba te Sankara de Kuta s'il vous plaît oza rankine ebele muta protéger yo eza ventone donc soko salaire siko o glisser donc o memi masumu nyonso ya Congo yeba ko koma na risque donc o koma na risque parce que masumu nyonso ya Congo faut oza na muta oyokela te muta yebi ke oza ko la mpuku soko lie o fuli o balukeli mutu siko muta ko pesa confiance azate sumasa na yo akuma kumisa nani akumisa masa nemo te o mais kala na poni comme porte parole na été faut ça porte parole kala te o biso pe tona ba masa na biso pe ba patron nga pe na jige son kumu porte-monnaie magie j'ai son kumu porte-monnaie magie porte-monnaie à soin j'ai son kumu bazali on a za masa na ko kota masa na kata mamte masa na sala compagnie na ye oui masa na ye ayekuta boya ne baka omoni ndenge Sankara de kuta lukila bat makam donc muke mo kota masa na ba conflit na batu oyo ya solo kana bango donc Sankara de kuta za bongo za lokola nyama o baliaka te ya solo donc muke ozo kota bat na ba rankine masa na ye alingane ba polémique te masa na asolo abena tous les missions congolais prêt à boya ba porte-parole prêt à solo tous les missions congolais malam tous les missions peut pas féliciter doit féliciter pour asala musala très bien azo traitement la drapeau ya mboka mais de Kuta c'est un problématique de Sankara de Kuta babiloko wana ya sala ngo déjà na lobaki yango na TV faut atika babiloko wana ah oui il faut atika babiloko wana babiloko wana okoli nango to calculer Sankara de Kuta bandi ke poto na agini to solo ngo na ndenga no fanatique oh fonder les pères soda mulongo boya pété fantomas nga musana nga ezana ya dégradé pété penaza fantomas na dayarate Sankara de Kuta bandi makambo na agini abandi okende poto na agini bosiko total le trouville en 2021 à 1999 Sankara de Kuta bandi poto à 2021 kaka na biloko wana obe biloko oyo Sankara de Kuta kota 20 na baranki na bato belé est-ce bien ngo ah oui mais ngana zo est-ce nazo makam nazo loba o na tie mai na monobe na mungwa nazo sola ngo boy nazo sola to finga te to sola yango Sankara de Kuta kota 20 na baranki na mambebele amakambe belé
likolo nini ya ba sentiment tellement 20 on est déjà to commissaire sentir à 20 on a commissaire sentir pour essayer la 20 on est pantalon sentir allez confiance ba pesa e alinga sanini akata singa eza mabe yo ko bo exemple dynastie simba te pour nani bon pesa nga raison au dynastie Sankara de kuta ko ba Sankara de kuta mtazanga nga dynastie ye muta ngendo ko lela bango ba makambo kuna makasu ezoya le 17 septembre awa. Est-ce que Bill Clinton a invité eza Zénith na biso ya wera te Zénith na biso do Zénith na biso nde do quand on dit biso eza na bolingo parce que sans bolingo ça la union a bongo te Ici devant le maître de double de main. On se retrouve. On va danser, on va chanter. Le dimanche 5 septembre, enfin. Faites-vous vacciner et retrouvons-nous le dimanche 5. Ça se passe à Café Musique sur le boulevard du 3 juin. Venez tous amener les os. Paul Obambi. La photo. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission qui est PC La Plus Plus, présentée toujours par Mathieu Boncher, autrement dit 001. Mathieu Boncher face à Fonder les Pères, la voix autorisée de Bill Clinton Malkitosh. On va parler avec lui par rapport à l'actualité aux Oleka, na maison mère, porte-parole, Barouyo Kanate, entre Sankara, Roger et pourquoi pas Papi les Princes. Donc merci déjà à tout le monde, merci à notre patron qui est Tracy Mbelenga Pro et pourquoi pas tous mes partenaires. Respect beaucoup à Sam Koukou les nécessaires, à Rota Labiso, merci à Fondation Etike, Jolie Ilunga, Bambo Tebele, merci à Hervé Ndongo, Vrenjiloa, merci à Brino Celio, moi Nanjilia Solo, Nabo Sanité, Alain Sokoto, Bambo Tebele et à Yuyu Kabouiko aussi, Azota Labiso, Kingston Sono, les boss depuis Lyon, Bambo Tebele, Alfred Adi Misaka, La Joie Amado,
Pichuna Arota Labisso. Fondé les pères, bonjour. Ouais, bonjour Mathieu, bonjour mon ami. Santé, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu, si je me peut perdre toujours. Bonne actualité à Bill Clinton. Disque comme le niveau. Ouais, d'abord, nous saluer mon seigneur d'Angwe, Bill Clinton. C'est un coup de bende piné à très, mais c'est Yukata. Et na pesi na famille na yembote bébé Bill Nate, Billian, Billif Bilson, na maman Bonheur et na mon boss Bill Clinton. Na minito mon seigneur d'Angwe Bill Clinton azana Kinshasa te et auta azaki na Cameroun na Ubangi abetaki samedi na Mozambique et pour na disque mon seigneur d'Angwe tout comme jusqu'à la fin parce que tu as 2 volumes et ça titre la disque ça Best of the Bill Clinton volume 2 urbain volume 1 ya Bill Eleng donc ça dit ata yo lali bileng ya Bill la musoka na pongi donc deuxième volume déjà tu vois qu'il nzembo moko Bill Clinton contre Vegetruine donc ils ont les gars déjà sur le bet na chaîne na biso Bill Clinton challenge officiel on reçoit nzembo Bill Clinton na Vegetruine allons vers France pour Bill Clinton qui chasse ça parce que marambo ezala kala na musique ezala il faut biso que luka bango to yena ba mais Vegetruine allons de France aye ko luka Bill Clinton qui chasse ça donc afandi et pas Bill Clinton a sali 2 semaines allez azongi pas Bill azongi poto et na kata nzembo Bill a sala Vegetruine a senga Bill ngana za fanatique ya wenge pe ya les marquis et fitira ngana yo il faut zonga ki bongila parce que ngaki bongile pa na ngai ezala lokola nde na sambela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit donc il faut zongela ki bongila yango mo sene dango mo na nzembo ya Vegetruine Bill Clinton azongela ki bongila donc c'est-à-dire na minute de Jésus beta to na tina otanga ba vite so koti na chaîne na biso mona ba vie parce que batanga ba vie na meso ti bango live ba vie na mona na raté donc to linga mamba ba vite ba vie na to linga ba vie na mona ke on a terre à GD na lemba batunde siko ba ye nde batu ba ye ba vie wana ezalaka nde bongo po ozomona bato basala ba vie noko akende journée culturelle na Saint-Raph na manini mutaselo 48 1 million de vie mais so tena live boy ba vie yango emono na raté yango to linga otanga ma ba vie te parce que biso c'est di wenge za toi populaire donc ça dit au telibaya ba pète ba fanatique ba ye donc c'est ça so kotika na chaîne na biso Bill Clinton challenge officiel oko mona ndenge makambo ezali o mona nzemba Bill Clinton Vegetruine parce que tozana mbula ba featuring Bill Clinton a betka na Vegetruine te bet na ba mumbi deuxième na mbula ba featuring ozana kata Best of the Bill Clinton deuxième volume ça disque riben donc c'est ça voilà merci beaucoup menakina obiga Bill ayoka na soutien fondé les pères ezani te biso do yoka na chaque jour biso do yoka na bikela muna biso ezali soki ntaba ya munene azolela te ata mwana na ya kolela biso do za chaque jour do Bill Clinton wa bar tout ya Kinshasa azali na cadre que bana ya Bill bazé belé bana ya Bill bazé belé ba animateur bazo bima tout le temps do baza ba image ya Bill ko lukwa te ulukwa place ba kena Bill Clinton te Bill Clinton baza oyo zana bango de Bill Clinton ye wana do Bill Clinton akoko osila te na mboka oyo po voix na ye et sala musala na Congo et voix na ye et où t'es pas vienne le roi de la forêt oh c'est là que Bill Clinton a comme un grand lelo c'est le plus copine au monde oh après Michael Jackson oh misi ba misi ba zo kufa libanda ba moi c'est Bill Clinton bon muta bongo yo lobande na yo kana raté ayo kana Bill Clinton aza toujours sur le marché aza partout na ba bar na ba toilette na ba wenze ti na bare parce que na bare lelo ba recevoir ba chanter ba voix kalazaki yo recevoir ba petit sifflet ba ba ko kota zando mais le comme zando ki Bill Clinton kalezaki koko basango bandeko ba molongani mokonza zala na bino lelo koma bandeko ba molongani do sadi ki Bill Clinton okotombola kantina yo moko poko na douche le bu ki Bill Clinton donc ki Bill Clinton na place yo fana kitso na so bouger ngeza ki Bill Clinton donc Bill aza partout donc akoyi ko silaka te eta ki yaza maître de maître ya animation congolaise pe en Afrique pe na monde Zénith de Paris à Wiranson Ezoya le 17 septembre awa. Est-ce que Bill Clinton a invité te ba bengete te za Zénith na biso ya wera te Zénith na biso do Zénith na biso nde do quand on dit biso eza na bolingo parce que sans bolingo ça la union a bongote au moni le 20 na sali ya le eza président faire sali et nous dans kozambo sali et bana même na Bible banda au moni yobi que Jésus a boyaka kozala ingran abimisa ba Jésus et belé na kombo na ye Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse et Dieu de Saint-Esprit. To na politique chef de l'état na union sacrée. To sangana to yukana.
tokomi sikona deuxième verso piken ventone déjà ventone bandaka makambo 3 jours ventone rauta n to sangana poto tombola ekulu et félicitations la ventone lobi na landaki yango na moni ba président le limba na moni ba mambili ya belle et na moni ba gogan moto na tembe na moni ba métier noir mayeso fabro et de ça dit na sepela gina eloko wana donc amona baki mutazangi mukolo be événement ntsengu nde mutazangi yawa ntsengu wazangi wana te ntsengu waza po ntsengu waza derrière esprit aventone mais ntsengu waza na voyage ntsengu waza na voyage donc eux eloko na biso parce que so esimbi ya récite aventone po biso le biki ventone maintenant c'est 6e zénith 5e donc eux c'est histoire mo ventone na otika na carrière musicale ba petit ba koyaka na sima donc ça dit que il faut mutu nonso aya ko s'adhérer na kati nango aya ko beta na kati nango donc futa billet ba tout ba na wera tout ba comme ba patron et toi tu as BCBG maison mère clan wenge ba comme ba patron ndake la billet azati payer billet et ça ndule na biso na ventone lobby ba invité ba na 1 heure du temps mais pour na bana wenge na 5 na ventone tika bana wenge ba beta na yo banda na bandeli bo bani na intervention rapide bokena bango ti lelo po bango tout bazana ba répertoire na yo ti ya lelo net ba diemba wana ti lelo do tikela bana wenge ta ba beta na yo elongo oh gogan moto la temewata babo beti ba gimalela oh ntengo kudi bena mamwa do ba biloko wana sala te en tout cas idée za malamu eza bolingo et nabiki ba mosene dangwe bango tout ba bindombe ba président Emelia ba Serge Mabiala ba président Ferregola faut ba s'adhérer ne loko wana ba tyango akère parce que c'est loko na bango pour réciter Ventone eza ya bango récite Ventone eza ya bango na biki ba Dadi Lukombo boutique Frata Mode bazolinga récite wana ba ya Gautier Mascotte ba Willy Pensiel et mon vieux ba ya Willy Moucheni baza ebele o ba otala biso venanga de Gaulle Mata merci beaucoup merci à le président Fanny Massaro depuis les États-Unis tokota sko na mama na likambu fonder les pères mbutu namna kuna bino eza wenge musique à maison mais entre ba porte-parole na bigo yo biango ouais biso tozo ko ngona musika mais to moni yango pe confirmation ya makambo wana ya mbutu biso tozo mona yango mais biso to tala nan parce que eza monde piken monde balobaki bakota na lopango alion ngulungulu te ke baba ya oliao donc c'est à dire même bible lobi soko moni batumi balé bazo welela ba wela mbote ba wela lukumu po lukumu ba welela ka ekendaka tina suka donc na yebiki mbutu eza nango mais to tala kaka so conseil opesa na bango ba sankara baza ba tobele baza mbutu neti par rapport à nini po ifuna yeba yango po na kota siko na si ba sankara bazo yokana te na ba papi les princes na ba pi Roger kofinga nezali mwa makambebele zali mais sankara dekuta azokotela fali azoboya dynastie ya Ferré azoboya pe mambu ya Ferré te sankara dekuta ba biloko wana ya sala ngo déjà na lobaki yango na TV faut atika ba biloko wana oui il faut atika biloko wana ba biloko wana okoli nango to calculer sankara dekuta bandi okepoto na agini to solango na ndenga no fanatique o fonder les pères soda mulongo boya pété fantomas nga musana nga ezana ya dégradé pété pe naza fantomas na dayaka te sankara dekuta bandi makambo na agini abandi okende poto na agini bosiko total le tromi na 2021 à devant 1999 sankara dekuta bandi poto à 2021 kaka na biloko wana ope ba biloko oyo sankara dekuta kota Ventone na baranki na bato belé eso bien ngo oui mais nga nazo ese nazo makambo nazo loba o na tie mai na monobe na mungwa nazo sola ngo boy nazo sola to finga te to sola yango sankara dekuta kota Ventone na baranki na mambebele amakambebele likolo ni nya ba sentiment tellement Ventone déjà to komisa ye sentir à Ventone komisa ye sentir pour ezelo la Ventone pantalon ye sentir ale confiance ba pesa ye alinga sanini akata singa eza mabe yo ko bo exemple dynastie simba te ponani bon pesa nga raison o dynastie sankara dekuta ko ba sankara dekuta mutazanga nga dynastie ye mutagende ko lela bango ba makambo kuna makasu ye kombe de 10 ya bato ya lakisa to ke nekuta musika te fanatique ba ebi nazo pesa exemple mo biso totala yango na ebi ke réconciliation de Jekota sankara dekuta ata mona CD à leur époque nous bandal na car na pour la Hyundai na CD wata mutumo j'espère que journaliste mon internet
atuni makambo na bimisi seda wata po apoke seda buzo babu avi mbelo na baki na j'ai même ma main à couper na okata e lelo komi supir na mutwana il faut dans una vision d'aigle dynastie esi mate pourquoi lelo même bible yango mo lobito sangana mutu eka zuli kanisa malam premier likanso eka katsa mutu za bunzambe ah oui mun ena fani mo bi macha masananga seke za bunzambe katsinanga bo yo hotel me likansa bongo ponani bato za ba bezo bolingo to mona ngona noa masuwa noa balobaki oko kota koti mbula eke beta iba oba zaina kondima te basala nini yango dynastie za image ya wera ventone yemo afana ba télévision lobite wana baza bananga ngana pesi bino papika kol mais ngana za conseiller ya disque wana héritier watana bepeza gogan soki ya yembite yemo ebe par rapport à vie na pourquoi yembite président na biso dide la cause baza na ba raison na bango mais sanga ekuta zo relève na bango te yemza nganga na bango te est-ce que nganga na bango est-ce que yemba bon to chakutu yekuta comme musicien akende kutu ndeko senga ke ngai etake sankara de kuta lelo ngana komi pe leader na ina tika musala ki porte parole na kende ko yemba ke na place mona ga démissionner te azela zo pension ils de comment de ko démissionner te comment de sitika ge ils ont démissionné bon na ko kumisa basana wira ils ont démissionné bon na kumisa bilamba we ko démissionner te zalaka esiko za wana ko kende te fanda po bana bazo ya ba mona ga yo ko welela ko laksa mbongo te ezana ngona sens te ezana sens te s'il vous plaît et d'abord ndaku oyo bazala bien pour mona ki bana libanda na bango to écoute bon na pesa exemple obi bana ba riche bazala faire pour mona ya lwa makambu libanda est-ce que bango bana ba patron penda pour lwa makambu libanda ezala faire mais bana ba débria yaja kasi papi ba karenge kunat bazala matumbo litro muto azana mbongo il faut bomba mbongo ba possible to zana bango bi possible na lemba azana combien d'hôtel azana combien de parcelles mais possible au monde na couper na la gomme ko sakana te c'est un milliardaire. Quand c'est un milliardaire, on a mis balabala mobimba. Tout le monde va faire des locaux industriels. Si le monde a fait des locaux, on a carné bimisi bon à boire. Tout le monde va Willy Mouchen. Au moment où Willy Mouchen Alexandre. Banda bando kabela bimisi na ba didi ginoire. Banda. Tous aura didi ginoire va Willy Mouchen tchacho mbala. Banda bando kabela bimisi bon. So mon nom Alexandre bon. Alexandre na ba action. Nous avons problème. L'été ça na problème boé. Ba bimisi bon on a bon ba sanine. Oh sankara de kuta ça la distraction parce que à côté vient sur na ba ranking et belé. A kenete azala kaka wana ko kenete yuzo kendeni course facilité course facilité et bon bano bazoya parce que ngana lo ba il faut respecter le gars qui est vaincu ngana respecter bango trop biso kuta bango to kuta ba papi le prince ya za bofunanga ponga na kula kilae ya za bofunanga papi le prince to kuta ba dadi mula to kuta ba piroger mwana mboka to kuta ba Roger Ngandu to kuta ba mbonzo centre ville. Et ça va couler tout biso de respecter. Sankara de Kouta. Et Sankara de Kouta, c'est la schéma naie, à ça la école de Sankara. Et puis si batuni ça là. Oui, félicitations. Mais nata oyo ezata ko ba makambo lo bati. Sankara de Kouta s'il vous plaît. Oza rankine et belé. Muta protéger yo eza ventone. Donc soko salaire siko o glisser. Donc o memi masumu no ya Congo. Yeba ko koma na risque. Donc o koma na risque parce que masumu no ya Congo. Pour ozana muta oyokela ote muta yebike yozala ko lampuku soko lie ofuli obalukeli mutu siko muta ko pesa confiance azate sumasana akuma kumisa nani akumisa masane mo te mekala na ponia comme porte parole na été faut ça porte parole kala te biso pe tona ba masana biso pe ba patron ngape na jige son kumu porte-monnaie magie j'ai son kumu porte-monnaie magie porte-monnaie ya soin j'ai son kumu bazali on a za masana ko kota masana kata mamte masana sala compagnie na ye oui masana ye ayekuta boya ne baka omoni ndenge sankara de kuta lukila bat makam donc muke ko kota masana ba conflit na batu oyo ya solo kana bango donc sankara de kuta za bongo azalo kola nyama o balia kate ya solo donc muke ozo kota bat na ba rankine masana ye alingane ba polémique te masana a solo abena tous les missions congolais bref aboya ba porte-parole bref a solo tous les missions congolais malam. Tous les missions peuvent féliciter. Doivent féliciter pour Asala Moussala très bien. À d'autres tombent le drapeau à Mboka. Mais de Kouta, c'est un problématique. C'est problématique. Attirer le Kouana. Mais il y a des dynastiques et des disques qui balongi. Pour nous, balongi. Les autres, monde dans les États-Unis, les missions dans le mais ça la film na bango ba choisir la guerre. Tout le monde va Rambo. Donc film et tout cette histoire na vie na bango. Surtout dans la musique, tout le monde a Will the Wall, Michael Jackson, plein de succès. Mike na lobate ngana okende place wana ngana na succès ba mise wana ngana obenda ba obenda na succès rien aya et surtout na politique to moni union sacrée
union sacrée sangisi ba parti politique tout sangana et surtout que kuna maison mais 20 ans ay na biso to sangana bolingo les limba musique na biso bomboka tout ça maman Bilabel c'est-à-dire tout ça na génération wenge bosiko yo kole polémique on yo sala atika makamba osala wana déjà na lobaki yango atika makambo osala pela mbongo te mbongo za ye masana nga Martin mbongo za ye oh mbongo za ye et c'est parmi ceux ba millionnaires azate nous sommes des débrouillards. Nous sommes des débrouillards. De bon mambo on a pas kabelo là. Et on a ba to kabelo. Te so ba to kabelo mo za ipona wera. De bon on a so la kiso zui on a combo ya wera son. Bo so le so yo manqué wera, le glisser wera. On a l'accès sur na TV. Na peso inane à l'accès sur bon na TV. Na peso inane. Ça est fini mesdames et messieurs, c'était Mathieu Boncher face à Fonder les Pères. Naebi que maman pasteur Adadi du ciel Lukulasi, femme légitime. Il y a grand prêtre Jean-Marie Lukula, Sazota Labisso. Merci beaucoup, maman. Adadi du ciel Lukula, si respect beaucoup à vous. Et merci aussi à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Angèle Nyota, madame Ngoyi, toujours belle, mère de 4 enfants. Et respect beaucoup à Yuyu Kabouy, le célèbre Bambo Tebele. Merci à Alain Sokoto. Mastatou, Balingara Mathieu Boncher. Je suis là pour bien travailler. Fondation éthique, les boss jolis Ilunga. Respect à vous. Moi, Bambo Telabandego Batali. Ouais, en tout cas, pour finir, pour nous clôturer, d'abord, on appelle ce numéro dans le téléphone, plus 243 89 66 76 932. Plus 243 89 66 76 932. De ce pays fondé les pères, au Gozoa Yemoro en direct pour l'information, nous soit Bill Clinton, pour l'information à Dynastie, né, m'a besoin évoluer dans le studio. Dans mon niveau, on a pote, on a papa social, mon vieux Serge Bambia, mon vieux Otsirangate, papa social, Serge Bambia, mon vieux, en tout cas, aux amis ici. Et mon ami Fabrice Mangala, et Massa Nango, puis na code de Yaka, donne un mois, il faut 3 fois. Fabrice Mangala, ya mama, Fabrice Mangala, mon thème, ya Gradi Manitou. Gradi Manitou, tu vas na siko, félicitations, beaucoup si c'est le bas, beaucoup qui c'est le bas, félicitations na bino. Na moni bongo Maki Miyake pe na Paris, na peso mbote belé. Brandon Islok, mon ami, n'a vu déjà ma plan. N'a vu que maman Zongo, mère Azawa, n'a vu déjà ma plan. Brandon Islok, merci Nayo. Et na moni bongo, Onge Kopet, Cordo Templa Madianga. Ozo Sungabana Ngaba, Asali centre de formation Félé, Onge Kopet, Cordo Templa Madianga, merci Nayo. Agence Arsenal la Gloire, Kishasa Luanda, Nakata Luanda ezana Shikwanza, na Kishasa ezana Bakongo Kato, do Kato Bakongo. Et couloir na Kimbuta ezaba na quartier D. Référence à barre diagonale. Agence Arsenal la Gloire, il y a boss Arsenal Mayala. Merci Nabino Banangola, Bana Luanda et Félix Manzete Ambila. Félix Timba le nécessaire que je salue en passant. Et respect, excellence Charles Moutamuntu. Excellence Charles Moutamuntu. Et respect aussi da excellence le professeur Taylor Lubanga, conseiller Monzambo, on a pu se faire Moute Belé. Boss Ibra 4 étoiles na lemba mbote belé na moni bongo Jires Kumu yali ngana doser Jires Kumu porte-monnaie soin na peso mbote belé et bino tout linga fondé les pères mbote bolé boss Adai Douma fondation Adai Douma check na bino ngwana quoi. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Anita Apula, maman sociale à Rotala Bisso Moté Machibo Apula et pourquoi pas Brandon Kabasele Nakata Suisse. Trésor Bozo, les mannequins les plus chers Nakata Suisse et pourquoi pas la bavier tout balingara Mathieu Boncher. Je suis là pour bien travailler. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec 001 et pourquoi pas votre journaliste préféré. Je suis là pour bien travailler. À la prochaine, bye.